mise au point ya Nana Boduka eyekola kisake makambu oyo nene ya kelokelo alobelaki biso ezali bongo te. Boyoka oyo ebimi na munoko ya Nana Boduka ye moko pote bomona ezali ndenge ye alobaki te. Alors elikambu ye alobi eloko moko te elakisi ke ye na Charlie Prince bazali na relation intime to eloko moko pete elakisi baza na relation intime te. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batu oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko efale na loba mbala moko ke na ndimi Nana Boduka abima na Charlie Prince te. Mais moi na lobango ezate. Na kokipe koloba jamais Nana Boduka abima na Charlie Prince. Parce que eloko moko pete elakisi ni na maloba oyo Nana Boduka alobi na oyo nani oyo alobaki na moni etie confusion. Soki Nana Boduka alobaki te wana tokokaki kosala analyse ndenge na salaki. Mais lokola Nana Boduka apesi mise au point boyoki maloba lobi sikoyo ndenge na kompare yango na oyo ya ndeko na biso nene ya kelokelo pe na ba commentaire ya Ken Piana ya fimbu na fimbu. En tout cas na moni ezali likambu moko teke eza kolakisa bazalaki na relation sentimentale. Alors pona koyeba lisusu na koma sir maloba mususu oyo Nana Boduka lobi yango yo boyoka yango. Alors maloba oyo nde mutu etindinga na lobake na tia kote nyoso na tia ke Nana Boduka soki abima na Charlie Prince ekokozala possible to ekokozala te. Pourquoi na lobi bongo? Parce que Nana Boduka a sali mise au point mais na façon alobeli likamboyo pote batuba comprendre que abima na Charlie Prince te. Alors soki a expliqué a yebitina a expliqué mais c'est possible à expliquer pour ezali mise au point à claircir biso ba imagination ba idée tozanango eza bongo te. Alors na lokola pe aza na caractère ne ya malamu mobali na ebe ayebiye batu bayebiye aza fidèle. Alors moyen muta kanisela makamba mabe ezate to babima na Charlie Prince ezate ngape na koko kanisa yango te. Mais na koki pe koloba teke abima te na Charlie Prince na koki kosala ngo te na ndenge na landi makambo yo nyoso mibale. Pourquoi na koki pe koloba teke abima na ete na Charlie Prince? C'est tout simplement parce que basala bisika moko. Lokola basala bisika moko pendant 6 ans, en plus elobi Nana Boduka batikala ko estafete bazala kaka ba collègue ya musala, c'est tout à fait normal. Et la kisike soki bazalaki ndenge Nana Boduka alobi et la kisi baza na relation te comme tel pe ekoko lakisa baza na relation. Alors soki batu baza na relation mwasi oyo aza na libala aza na relation na collègue moko ya musala, en tout cas na ndenge ya Congo soki mwasi aza discrète mobali aza discrète na kanisa bakotikala kwestafe bisika moko te. Yango na lobi ke moye pe na lobake babima te ezate parce que maloba ya Nana Boduka elobi batikala kwestafe te basala place moko 6 ans bazala kaka ba collègue ya musala. Alors mwasi oyo pe aza mayele aza discrète oyo alingi kotika ta trace na nzela te, mobali pe oyo aza discrète alingi kotika trace
na nzela te. En tout cas relation na bango ekokozala toujours discrète na grande discrétion. Donc boko tikala komona bango te bazo koestafe, boko tikala komona moko te ayebi ndako ya moninga to ayebi yango me atikala kokende te, me baza na babisika na bamoma oyo bapasaka eloko balingi. Me nalobi te ke Nana Boduka asala yango parce que Nana Boduka na histoire na ye bamanike batémoigna azali mwasi moko 10 ans alia eloko moko yango wana intil na kantile mabe. Soki analyse mususu wana na salaki bongo esalaki selon Ken Piana ndenge bazako loba na ndenge nene ya kelokelo akutaki ye bazako pesa na bizu selon nene ya kelokelo oyo ya munoko. Alors na mbala moko etindaki na sala analyse ya modèle bongo. Mais mise au point oyo ya Nana Boduka etindinga sikoyo na zala netre na zwa sikoke pananga basala te ou bien basala en tout cas wana eza na preuve moko te. Na mukuse lokola preuve eza te moyen mutu akanisila ete ke basala na Charlie Prince to bazala bamakangu. Mutu moyen kanisa yango eza te. Foko tika bango normal bongo bazali kaka ndenge maloba ya Nana Boduka ye moko alobi. Alors gai sikope na tiki yango ndengwana me na kokipe koloba teke babima te, na kokipe koloba teke babima. Bango moko baza mikolo pe baza batu moko civilisé bien éduqué, bango nde mutu bakoki koyeba. Alors sikoyo na kei pourquoi Ken Piana asalelaki yango ba émission ebele. Gai na monike Ken Piana soki asalelaki yango émission ebele parce que Nana Boduka soki a continué ko défendre Charlie modèle et ko défendre Fali modèle à défendre sikoyo na likambo oyebimisi ya Charlie. En tout cas Ken Piana eko tchabango na confusion, eko tchabango na mbilinga parce que modèle Nana Boduka a défendu qui Fali. En tout cas modèle moko vraiment propre. Likambo salika mabe oye utoleka ndenge eleki melokola alobi mise au point ngo tina bakutanaki na kanisa mokili et comprendre. Alors pa ya Ken Piana azalaki kotala relation ya Charlie to na Nana Boduka te. Tango mosusu Ken Piana ayebike ezanango lokuta Nana Boduka akolinga kobima jamais na Charlie to Nana Boduka aza fidèle na mobali na ye, mais pa ya Ken Piana eza na tina te. Pa ya Ken Piana eloko eza nécessaire ezali rando pona kowelela esika wana. Alors wana soki bakowelela esika etali bango, mais soki bakosala rando wana eza eloko nga na lingaka. En tout cas na souhaité bango rando kitoko pe na tie mabele bapapula bakata na pe likasa po rando ya makasi. Mais Ken Piana nyonso oyo asalaki te po Nana Boduka a trahir Fali, asalaki yango pete po Nana Boduka asali adultère to aza mwasi moko ya mobulu, mais asalaki yango na cadre ya position oyo Nana Boduka azwi na site ne ya YouTube. Yango wana Nana Boduka en tout cas mutu moko te akanisela mabe foko zoi kaka ndenge azaleli, ndenge bamonelaka ye, ndenge famille ya mobali ne yebi, ndenge mobali na yebi pe ndenge ba Ken Piana na bamanike batémoigna Nana Boduka 10 ans aliaka kaka eloko moko mokili pe foko continuer kozwa ye 10 ans aliaka eloko moko parce que ezana tina te bokanisela eke azala makangu to aza mwasi moko abima na mibali mosusu. Même nga na kokanisa yango te, bien sûr na lobike na koki koloba teke atikala ko dekone te ezakaka na yete, mengai na yebike mwasi nyonso na vie akoki ko dekone mobali pe ayebite to mobali ayebi abeti kara. Donc pananga eza likambo te oyo nga na kojije, eza likambo ya ba couple bango moko. Mais Nana Boduka lokola asali mise au point na kanisa aclaircir bato ebele pongai moko aclaircir nga kitoko pe en tout cas na moni asali acte moko ya bien
pote batu bazwa na valeur tout oyo bazwaka ye. Alors lokola mutu moko te akanga ye na makangu, mutu moko te amona relation ya ye intime na Charlie Prince, en tout cas mutu nyonso a considéré femme moko fidèle, a considéré mwasi moko oyo aliaka kaka eloko moko tina mokola lelo, azali femme moko sérieuse, bien éduquée, civilisée, pe ayebi kosala musala na ye kitoko, ayepe pona ko défendre oyo ya biso fali na ndenge moko ya kitoko. Yango wana en tout cas foko bwakele kaka ba frère ko souhaiter bonne chance akende musika na musala zosala ndenge asala kaka na télévision, soki ako corriger batu pona fali en tout cas eza mabete epekisami pete pambate aza kosala nyonso kitoko. Problème ezali nde Ken Pianande akotika ete wane yebani. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.